Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Merci d'être connectés. Merci en tout cas, merci à vous les amoureux de Bibiche Mbombo officiel. J'espère que vous avez ébélé, vous avez vraiment tellement ébélé à Rolanda. Chaîne Nabino d'actualité, chaîne de conseils, de news. En tout cas, merci énormément Nabino. Bino bato boza fidèle, bozo s'abonner, bozo partager ba vidéo Nabiso. Merci en tout cas, merci, mille merci et Kotia, merci vraiment Namote Matoke vraiment, hein, donc ok nango bien quoi. Alors j'espère que mon titre il y a maman Laure Mbongo wana, maman Laure Mbongo, c'est une maman que j'aime beaucoup, Batebelebe Balingakaye, par sa façon d'être, oui, sa façon d'être, je peux dire, maman Laure Mbongo, depuis Toye Baye, hein, tout le monde a vraiment na ba non-sens ya ba réseaux sociaux. Alors, non, j'ai la vidéo où il y a maman Laure Mbongo, bolanda, tolanda na bino, together, qu'est-ce qui s'est passé? Na moi, na ba commentaire, Batebele, bazolo, par rapport ya makambo ou ya femme Tamar, Batobe bazoloba pourquoi maman Laure Mbongo atikali calme, maman Laure Mbongo azande konaye mwasi mambozo leke la femme Tamar. Maman Laure Mbongo akoko lekate apesa femme Tamar conseil. Na moina ba commentaire batobele ba chebongo par rapport à onyo sezo leke pa ya femme Tamar po balobi na basi oyo ba yebana baza vraiment hein, baza vraiment ébélé, surtout il y a bana basi o ba yebana o ba yembela kanzambe basa la kanzambe baza vraiment ébélé par rapport à mibali. Surtout bito tala to na maman Nadège Mboma, to na Rosny, sœur Rosny Kayiba, sœur Deborah Lukalu, maman Sandra Mbouyi, maman Oyemba c'est la mère c'est des chaînes, nani maman comment on les a donné à moi tozana femme Tamar, tozana Enis, tozana nani lisusu ba oh vraiment ba oh ba kangi hein ba oh til lelo bazana actualité. Na éviter sur ba comédie ça so ba mususu bazali botika vraiment l'espace commentaire. Mais ba lobi pourquoi bango nyonso ba tikali calme. Makambo nyonso zo les canaseurs pour na la sœur on l'appelle comment pour na la sœur qui ça Tamar. Pourquoi ba collègue na ye ba consort na ye ba tikali calme bazolo bate par rapport ya ba non ça se les na ba réseaux sociaux. Alors non chez même vidéo ya maman Laure Mbongo azo sona sango Israël bo kama kambazo ba c'est très important et puis to kozonga pour to continuer na émission na biso bandeko. Na yebi ke bato belé balinga maman Laure Mbongo, bato pe balinga la sœur Enis, baza vraiment ébélé. Donc, ko zappé na nous te plus, ko kenon place mon sous-souté, landa vidéo on a na ochela yo, landa noti na souka, et puis nous allons revenir tout juste après pour commenter. Vidéo moussou on a ochela bino, il y a la femme Tamar, mobali ne a lobi, bango balataka zambalate, bango balataka tojte, balataka ba talit te soki talit botika ba commentaire balataka te bon ba c'est lanzambe na bosolo mais la même vidéo to remonte la vidéo ya femme Tamar azana zambala na talit na otcha bino ba vidéo nyonso mi balé o boyo kango juste à la fin et puis ngana bino to kozonga po to commenter to meka mpe ko solo likambu oyo jusque là donc selon les gens selon le fan balobi pourquoi maman Laure Mbongo aza lokola ene na bango pour l'instant. Aza lokola ene na bango, pourquoi pas abengi ata en coulisses. Wanga na ebité, peut-être pas bengi en coulisses ngana bino to ebité. Ou bien ça les vidéos mon pour sa femme Tamar conseil eza azo yo kisa ba musicienne, hein bana basi azo kisa bango Sony ba o ngana tangeli bino parce que maman azo sana mobali na ye, c'est vraiment la honte. OK? Alors tout dans la vidéo il y a femme Tamar
et puis tokoya na vidéo ya maman leur mot azoloba ngana bino tokozonga juste après pour commenter s'il vous plaît bon zapete restez toujours là. Alright? OK, to bandana na vidéo ya femme Tamar et puis tokozonga bolanda extrait biso tolataka toji te, biso tolataka croix te, biso tolataka kipa te, biso tosalaka prière ya formule te, biso totangaka te, biso c'est la prière, rien que la prière. Soko moni prophète moko, na ba zambala na nzoto, na ba kipa, na ba nini, ya tuna etadamu na ye. Yebisa ye ha, tiela biso vidéo wana mo. Omoni mboka oya tozo kosa, osala ba aventure. Tiana mutuno nzamba zala na mboko. Akobimisa bango polele na mutu ya femme Tamar alati nini oyo talit to talit te, c'est une question. Olobaki ke bino bolataka biloko oyo te, yo olataka ngo te, femme Tamar pe alataka yango te. Alors tout ça qu'on avance pour nous c'est église boy. Si vous remarquez déjà votre apôtre, votre prophète, votre docteur, évangéliste, oh papa na yo, azana elambo babengi talit yeba ke azandoki. Ça dit azali mutu oyo a travaillé kana ba démon na 72 génie de la cabale. Jordan, mettez-moi la photo. Photo oyo, évêque, prophète Dodo Kamba, alati nini. La fille de Dodo Kamba. Yaya. La fille de Dodo Kamba. Yaya. Papa Kalama. Ozaki ta kotala avant loba, ozaki ta kotala ba image oyo. Maman oyo amonaka pasteur ne la ma oyo comprendre ngote. Et puis peut-être pasteur non pas kosa yo que non, asome on a Israël, ezala ngo mabete ezali elamba ya bandoki. Bon maintenant si toi tu portes les talit, donc tu es judaïste. Mais comment tu lis la Bible? Na mutu ya femme Tamar. Alati nini. Pasteur, tika ba aventure. Dans la nouvelle alliance ici, je l'ai dit et je le répète, la consécration n'existe pas. Moi si apôtre prophète, nous avons ma foute à la corne, on a joué au corne outil Israël, au corne la semaine de rabbin, nous devons la porte de la démon, nous devons la porte de l'esprit, nous devons choper ma foute à la corne, on a mener la pratique de la cabale démoniaque, dans le démocrate, mais la même est malade. Parce que, si tu as aventure, télévision ezali radio te malamu ya télévision ezaki ozomona ozoyoka Dia la vérité rancunier alobaki boso ko monika prophète na bino azana talit oyo joa bible na yo bima kima ba photo oyo bilamba obolati eza bilamba nini. Je pense ici vouloir quelque chose et son contraire. Ozo telemela nini ogis otoyeba. Aujourd'hui les gens vont plus loin. Comme écoute à ce qu'on a vu privé na bino. So bango moi sabota mwana onyokwami olobi na banzembo bazeme bimakayo. Siko na bazeme bimako zi mwana nzamba pesho mwana. Yoko zamono sundola e. Et là on dit les gens là que ça biso femme Tamar tika mwana na félix. Point d'interrogation. Tango bulati tali olati talit. C'était qu'avec quel but. Et cette vidéo on a zolo ba extrait o ya nzembo na la kisibino. Eza les sous-sous eza supprimé. Nani a supprimé yango et pourquoi ba supprimer yango nani comme si naza pesa exemple na yo papa Israël loba loba na ibisinde comme on a l'hôpital beaucoup fanda te croiser ma beaucoup oser la promesse non batu mususu o mona yazo briller pusana tunaye osala kinini na ibisi on a l'hôpital omoni papa Israël azaki na défi à maternité na maman Leti. C'était pas facile. Bah, mais un jour, ayoki katinae, qu'il fallait, en dehors, yande, bazayeko sambe, la papa Barouti, azo bunda, so ça. Mais ayoka ki katinae, bah, directive, on a ma pesa qui envers papa Barouti, il l'a fait. Nalanda te ba témoignage. Mais moi, je sais, na côté Nabiso. Après, bah, moment, bah, concert, au moment, les types à Simba Maki. Ils nous ont appelé, yena moitinae. Bah, lamba, on a fait te. Koleka, non, nazo le babiloko batu bakoliango baza combien, mais ils ont été inspirés basalango, basalango.
nzambe oyo apesa bino bana na pete nzambe wana apesa biso pe bana. Amen. Balamba na kuta mesa, c'est-à-dire quoi que na okende embouteillage aya kolukanga na kutuna na bi asimi na matraque. Na matraque aso fongola nzela bi mama yo soko kotika na ndaku nanga awa mwasi nanga kobota. Quelle foi! Mais à croiser ma beau côté, Abi, je dois faire quelque chose. Ils ont dépensé de l'argent. Et ça fait la période où tu es le batata sango. Non. Non, non. Et ça la période où tu es au meko. Au côté au meko, bimi, au côté à moi, Afrique, tout ça. Mais, bimi simbongo. Ils ont préparé biloko ebele batandi mesa wana na oyeba te na obandela wapi abi maman lor ngai na komema na ndako note yonde il faut kota na ndako na carburant na kosomba. Je suis arrivé naïba un jour en gros j'ai même parlé avec tes beaux-parents parce en Afrique du Sud. Maman pleurait, maman lobi, maman lor je sais que kondima obango bazanango ngape na m'associer nango Leti va avoir des enfants. To sambeli to yembi motema nangai ekumisayo na kende wapi soki na yote tango motema ekomakasuka opesa kangai yano atana pasi na kotika yote na tinga nangakaseyo otele misaka makolo nangai esika basusu bazinda ata namoni nzeleza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo. On a chanté ce jour-là, on a chanté ma voisin Moussoukoutou, ma télémi. Je me souviens parfaitement mon koloana. J'ai mangé. Na zubilo mususu bo ambale bo bongi ce moment là oko kene na biloko na mona ebaka na ba bouteille Eva ba sans alcool wana okangi. On a prié ces jours-là. Tous déclarer makambo liboso ya nzambe liboso ya offrande bosalaki. On a prié ces jours-là. Et nzambe loko azara nzambe azara et puis na kata prière tozoloba après temps oyo boza suba locataire te boko somba boko tonga. Amen. Notre Dieu lobaki na losa monkolo salete couple oyo bakoma kisi pona ba couple mususu couple bakozanga bana dans les jours à venir. Couple bakoma kisi. À chaque fois muta kozanga bana zo bota te ba famille à moi si ba famille à mobali ba zoloba. Quand ils vont témoigner kisi ekota na nzoto muto na dela témoignage na bino batu bako bika. C'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et 7-8 ans après Yohana Botami to yemba nzembo na maternité jour oyo to ke dédouaner Yohana. Oh mon Dieu. Bonima ya komela kati na esobe yobongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga. Oh, on a chanté toke za Yohan na hôpital na kitambo biswana docteur Papi Wanga na pesi tozobima na joie o ezalaki ndoto nzamba komiseli biswango réalité tosimbi bébé wana Jehova ezobima ezalaki d'abord na concert moko boye ezalaki na mwa audio ezalaki na midi avec Jésus na Maïcha Park ezalaki midi avec Jésus il y a Papa Lambert Niembo bazaki na retraite babengisaki nga parmi ba modérateurs. Alors c'est là que na yembaka nini Jehova pour la première fois
ezaki mulai. Ouais. Alors audio wana et circula qui Etamboula. voilà. C'est cet audio nde banesko ko betama ko yembama c'était la période. Voilà. Donc na ko dédicacer Voilà Yohan. Et Yohan a botami lelo Yohan azana leki na ye. Voilà, les 6 ans déjà et puis Azana leki na Pembe wapi. kitoko. Barango ya kitoko Muluba Pembe. Muluba Pembe. Ah là là. Gloire à Dieu. Oh, j'espère que ngana bino tolandi na chei bino témoignage po bomona mutu soki aza en complicité na Nzambe osalele miracle soki na chei bino video oyo ya maman Laure Mbongo na sango elakisi ke oui maman Laure Mbongo ata koyemba na ye mais na nzela ya losambo na ye nde sango azwaki mwana na nzela ya prière ne boyoki yango très bien. Et ça témoignage moko ya malamu et ça ya mabete. Alors comment na maman Laure Mbongo aza modèle to boyite mutu aza na imperfection na ye aza mutu aza na mabe na ye koza bato baza proche na ye nde bakoyeba que maman oyo azaka malamu azaka mabe a fonctionnera ndenge nini. Oui, ça peut arriver, mais ce que femme Tamar lelo oyo bato ba traité de tous les mots na ba vidéo nyonso azosala sortie médiatique na ye elobeli na ye ozo sentir que qui ankeza na kati lokola aza nanu brisé te lukuta na monoko. Donc selon ba vidéo oyo tozomona na ba réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de chaînes basali ba vidéo basali ba émission ba bimisi lukuta femme Tamar tozoka femme Tamar abotaki mwana mwana kufaki femme Tamar. Donc il y a des lukuta, trop de lukuta ba exposé. Bon, vérité eza Nzambe ga nde mutu ayebi vérité nga na bino toyebi à 100% makambo ezoleka na vie na ye te. Nzambe nde ayebi vérité na ye. Nzambe soko ozosalele na jika au bas suite africain balobaka oza zigzag oza botu na pas la position Nzambe ako exposer yo. Et un prophète moko na TikTok appelle sa prophétie na tembe abamba bato ba prophétie na tembe asekwisa bibembe. Or ezaki na montage botu na nini et kosala ke asekwisi bembe après quelque temps papa na yakufi mais akoki osekisa papa na été. Nzambe basakana na été. Nzambe soko sakani ne okolia frappe. Nzambe soko aza na posa exposer yo ako exposer yo na miso ya bato. Eza bon Nzambe amuninga mutu te. Franchement je vous dis Nzambe aza camarade ya mutu te. Nzambe basa ane la jeter. Maman Laure Mbongo, tout le monde dit que Maman Laure Mbongo faut appeler ça Tamar conseil. Et aza lokole ne na bango na musique pourquoi azotika ye bino bana pour ça Maman Laure Mbongo asala ndenge parce que na moni il y a des gens qui commentent oh Maman Laure Mbongo et aza lokole ne na bango boye na boye voilà loba abenga ye. Est-ce que voilà dat exemple ya Maman Laure Mbongo te? Oui voilà nde bana raison akola l'exemple ya Maman Laure Mbongo, mais elle n'est pas obligée yakoya ou bien la vidéo kobanda koloba makambo ya Tamar wana eza kosisite susu makambo susu te. Maman Laure Mbongo depuis toyeba atambolaka na droit chemin avec son mari on sentir respect au moins la vie oh soko oza na posa ba respecter yo respecte-toi toi-même yo moko se respecter. Pour les gens qui bimisi bilamba ko motambola bolumu likola nzela bato ba respecter te ba mona lokwa mutu libomati. Mais soko lati bien mutu avant lobana yo on peut se moi respect on a réserve. Mais ceux qui ont ça tambola ou tamboli na kilote pousse do tamboli wa mutu liboma mo tu exposes ton corps par exemple. Donc bon plus on va l'air pour baka ta ondumba ta la ota mo ba dis wando kamo mutu ako 6 mois ta na nzoto parce que peut s'y laisser aller. Donc c'est ça. Maman Laure Mbongo azana ndenge atambolaka. Aza obligé te ya ko sa femme Tamar conseil pour aza mukolo aza majeur ayebi oyo azosala. En plus aza accompagné na mobali na ye. Aza obligé te ya ko sa femme Tamar conseil. Je ne pense pas.
Toza na ba mama dena mwana. Maman Dena, Wemba, si la mer c'est de chêne, si les vents soufflent fort, si les nuits... Et on a makasi vraiment. Est-ce que tu yokata Dena mwana na mungowa kitoko nzamba pambola e? Est-ce que tu yoka na ba non-cesse? Yokutu milliers Congolais azara troté. Est-ce que Maman Nadège Mbumba, tu yoka na ba non-cesse? On a les réseaux sociaux, Amati Live, combien de fois tout le monde a eu, attends, c'est les live, matar na bango, mais ils ont live moroté à ba pic, live moroté et même pas de retour dans ma page polémique pour pas poto bouzoba. Tout le monde a eu, babilo qu'on a té, ou ba matissé miniature ba dans le bapou na eu, té, parce que assez respectable, pasteur à Tom ça té yaka. Mais on s'est dit que le bâtiment bana ba logique, mon bali ba kota vous na ba poto bouzoba té, basé belé. Et Miss Manyanga, alors ça n'a pas bimine qu'à la milité, ce qui n'a 2018, mais tout le monde a quand même, ça vraiment pas non-sens. Pourquoi quand femme tama, oui, on peut dire que non, batou bazamabe, batou balingiete, batou basaliboye, patati patata, les gens peuvent dire ça. Mais ce qu'on de lui-même, de Yemoko, soit fani vraiment boye, à talité. Nga mona fongoli porte parce que na chibi no vidéo na début wana bomoni la femme tama mobile na zo ba biso to sala kisite to sala la zambala raté to la ta zambala te boyina boy mais yemo mo sala ti zambala au moins te ke yomoko on se contredire ya motuya ezali mamoka ndenge sili boy esila pekaka. Nga sala émission parce que namoni les gens balobi batangi comme malombongo batangi ba rosni batangi rosni kutu azarata ba buzo ba réseaux sociaux té omoni mo aza mwana muke mais façon rosni ga yiba se comporta luko mo mkolo morobo do on senti azana ata maloba na ye ana kibonza ozo mutana kibonzambe même sa façon de parler a forcé le mo côté. Au moment où on se forcé, et yébana. On sentit héroïe bana. Tant non maman lombon, façon et l'obel naïe. On sentit mon tumoro boy, donc bon, qui crétinité zanakati, qui nous glisse tout, et zanakati. Mais par rapport à la femme Tamar, chérie, bomama yuma, yesu bomama moto, yesu. Oui, c'est une façon où celle qui est abîma. Mais ça pour le pasteur monsieur ba logique en tala rabe robengo o yemba ka l'église na été banze monsieur yesu amina boma moto amina s'il te plaît mais ça ma kikuluna kishege soko kati na nkolo to benga bon version kuluna version shege kati na nkolo eza na ngoma bete toko boya ngote surtout boya eza motema mabe parce que bobi ke ngana zaka na nga juste au milieu du village mutu moko afuta ngate pour ça les promotions ou bien mutu moko na un problème particulier na mutu te mais j'aime bien être au milieu du village nzembo ya femme Tamar et bêta allo lola allo to femme Tamar amataki na niveau moko obi nga mona non ka na bito eza bitumba franchement bon prier pe pour naï femme Tamar amata ça ba millions de views mais ce qu'on a comporté là on est de pouf et bah mon baby samité ma bateau oui on peut dire ça mes amours tous en a un spirituel femme Tamar façon abimeli abimi na ndenge na ye mais talaka subitement ba comme yina ye sur le biotan na ba commentaire ya ba vidéo ya femme Tamar ba te belé ba dénigrer ba comme finga ye ba te belé ba loba mabe na epona nini ka makambo eleki awa ka moi makambo eleki ka moi quelques jours awa eza nini ba che maloba ya orgueil ba che maloba ya maloba moko mabe donc on senti que muto bimisi comportement tant niveau ba exposé à cause innocente à cause un peu coupable parce que toko bagara mutu ne kuluzu te aza mutu azana mabe na ye zoeka femme Tamar wana zoeka lo assista na yo leki na yo to ya na yo ata sali mabe obaka ene kuluzu te
Parce qu'il faut savoir, il y a aussi des gens qui viennent pour ezalwa mutu moko aza na libulu atie liboko bato babenda mais eza na mutu moko azofina ye okobima te aza mutu aza na mabe na ye mobali na aza na mabe aza pe na lepasi na ye. Oui, on peut dire que escroquer ma passeport, escroquer ma visa, asala boye mabe na ye nyonso. Peut-être likambo wana esalama des années passées, peut-être avant comme un pasteur, et ça va passer na biso, on va baser na biso et rattrapera biso. Et vous appelez le moment ya kale salama c'est assez là on peut repentance. Mais lelo oyo et bimi na réseaux sociaux parce que ça le passé na ye. Tout tenir bango rigueur vraiment ma capacité. Dans chaque famille il y a des combats. Ne ba osa la nzambe wana lelo femme tamara matibo azana ba combat ya famille na ye ezo réclamer. Elle a des hôtels ya famille. Ceux qui dans la famille balobi ke mutu amatakate mutu akenda liboso te. Yo soko mati. Ba bendo ngati. Ba bendo ba tala yo, lingo mata. Ah zonga ba bimise le loko. Et inicio bato. C'est comme ça. Hein? Ba hôtel la famille ça bongo. Ba bimise le loko moko le kuta moko boy et ça anime e benda okaka. Pas sur le kota na ba commentaire presque ya ba vidéo ya femme Tamar en ce moment. Au monde que non ba commentaire mingi moi c'est lukuta na ndolinga yo na baye yo bato ba okumisa ba sa mukie boko taka na ba vidéo bo pesa raison. Alors asa mutu ana mabe na ye il y a d'autres personnes au bino pe bozo croire que baza santo or baza bongote. Il y a d'autres personnes pe ba bomba na bango na sima caméra bato yo tout monde na ba réseaux sociaux et ça va pasteur et ça va musicien bazana ba vie na bango caché. Ils ont de choses oh lelo soka betel ba betel histoire au baye mamoro mutwana okobaye. Alors na eloko wana elongo na osenga femme Tamar en tout cas aki na nos réseaux sociaux. Donc bien na ba millions de vues bozo ça na ba combo bozo sala boza batu moko to fandi tongo ti midi pourquoi live oh lobby non ozo bicho ça live te pendant de ozo ça live wana na minute et surtout moto o eza makasi bat bano fingo kaka so ba fingo eko déconcentrer yo et puis et peso kando ko répondre mabe ale bat ba rozwa pour yo ko ta live wana minute dans l'actualité il y a de pages bazo ba okataka koto lobby mabe nde bazui ba publier. Est-ce que moi on dit que no ba sa promotion na ndenge ya mabe bo ba page musu bazo poster biloko na yo mais bazo poster ce qu'on a ndenge ya mabe zelo ba bimisaka oh mabe oyo zanango. Alors il faut éviter d'abord les réseaux sociaux. Ça no ma mususu ou bien se concentrer dans l'inspiration quand ta prière tout nos âmes. Mais pourquoi cette humiliation? Après l'humiliation c'est la gloire, oui, mais ça humiliation mususu nzamba ça pour exposer vrai face à motu. Et surtout que son osala nzambe na bosolote, Dieu va t'exposer. Ah oui. Nzamba va exposer yo. Parce qu'on sentit que non toi c'est contredire. Mon belle la femme Tamar, boyo ki nga lobi non. Biso to sa la maite, to sa la zambala te, mais moi ça la ti zambala. O talit. Abiso ki talit wana, eza biloko ya pasteur bazana kisi, ba cérémonie wana. Po ba église mususu basala bango ba cérémonie te oh basala boye non batu mususu basambelaka nzambe na bible mais eza na batu mususu ba sacerdoce mususu basambelaka mafuta huile bakoli bamususu basambelaka mai batu mususu basambela ya batu na batu baza na ndenge na bango. Mais ce n'est pas dit que soki batu basalelaka ba biloko lokwa ba oti ba huile d'olive osoko continue mayo ba prier mayo sokoli mai batu wana ba bandoki non yesu aza mutu sacerdoce nzambe eza ba prière mususu amande ko sala Jésus ba prière mususu abando sala asambelika na munoko be mutu azui miracle. Mais zana ba miracle mususu azui soyi azui mabele abwaki soyi achele miso ya mutu amoni wana ce qu'on souligner en côté. Il y a d'autres choses dans ça miracle ça la maka. Il faut qu'on ça la nini. Nzambe arrêta ki mbule bando bete ça qui n'est un miracle te non pepe ba ko li bagangi Jésus to tioli. Babi Jésus to tioli ba ko li ba ko quitter tension mati bango. Yesu kuna quel idodo to la la kaka boy quel ido alali. Mais cela mo ki arrêter mbula. Et ça va miracle te.
Yesu a zui mbisi mibale. A multiplié ma mbisi wane comme ebele. Ezaki miracle te. Eza mbisi mais multiplié. Ce que biloko wana to lobela rango te. Eza kala kati ya Bible wana. Alors, eza na mutu mususu, eza appel na ye azaka na puissance que soka sambeli huile d'olive au pakoli na libu malade ezaki elimwe. Mutu mususu mai kaka boy a prier pour na mai. Au melika mai boy aucun changement. Faut pas tout le que non, on te ba prière nyonso, on ba huile d'olive nzamba sakate. Non, nzamba za na façon na ya salaka, mutu na mutu asa na appel na ye. Nzamba bikisa bato nyonso ndenge moko te. Mutu mususu ka simbela mba Yesu mbala moko boy abiki. Mutu mususu po abika nzamba faut imposer le boko, nzamba faut localiser. Donc c'est ça. Tu condamné à 100% que bato nyonso balata batali tsuana batna bato bana signification na bango, baza la façon na bango ya kosala makambo. Oui, tu es bien non bato belé ba pasteur belé ba kosi na ba science. Ba pasteur ebele ba osala nzambe na kisi na kati ba miracle na bango eza accompagné na kisi na kati. Mais ce qu'on remarque église a bongo ya pakata mbango. Don't play. Kosa ma sekite pakata mbango kende ya. Kosa ma sekite monde des arts obeba. Franchement je vous dis mon kilo et ça m'a bé. Eza ya kobeba. Alors, merci beaucoup. Je suis pratiquement à la fin. J'espère que Bolandi témoignage à Israël Mutombo, Abande Kobo Tate, Nanzela ya lo sambo ya mama la mbongo, et Lelo Azali, Nabanami Balé. C'est vraiment une très bonne chose venant de la servante de Dieu. Mon seul ensemble, Baye Bagena Bilembo na ba témoignage. Ezate que yo sambe la kan zambe, ozo fondé ba témoignage, ou ba témoignage à l'ukuta, témoignage à nzambe ya solo quand tu marches dans la crainte de l'Éternel. Au sambe pour na mutu mutu na témoignage, au sambe pour na mutu. Donc témoignage c'est très important. Alors boti ka mama la mbongo wana afanda calme. Banze monaye e pambola biso ebele. Boko tse na buzoba te. Femme Tamar aza mukolo, elle sait ce qu'elle fait. Et surtout que anna mobali na pembeni. Donc mobali na ye ba yebi. Nga di wana ba osala ba vidéo ba côté neige on dirait bozo surtout que la neige on dirait bozo prouver ba tout moko non tant que ba poti mobali buzoba tala mobali comme na live azo tout kazo loba tala pourquoi tout ça et ça y a blanc mususu ba lobby ofandi nie on sala occupé te ba to ba olemba. Mais ceux qui va passer le live, lelo, yo pour l'équipe, passer na 15h, na 15h5 minutes, yo ano l'équipe. Au bandi ko répondre bah non. O mo sali nzambe, zala modèle. Bon ça que non muto répondre yo oye na kombo bien aimé dans le Seigneur, o répondre bah toi na mena bien aimé dans le Seigneur accompagné. Et sopayo. Et sopo ma chérie. O na grâce à nzambe. Dans la vidéo moi il y a ma papa pardon il y a femme Tamar abi yi abandé côté na âge amuki mais koyemba comme oyemba kaka mais ateyaka oui ce qui a appelé nzambe cha likabo côté ya kati na ye eza mabete toko boya ngoto be toko ko arrêter te femme Tamar ko sala te non nzambe de mutabengai. Mais l'eau biso parce que nous sommes là pour sensibiliser, pour conseiller. Babylone, on est dans les réseaux sociaux, to discuter parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y en a beaucoup. Ok? Donc, les Kambobo, on remonte déjà comment on a dans les réseaux sociaux et le évite d'abord les réseaux sociaux. Nous quand soigner. Pour ceux qui veulent continuer à lire, ceux qui battent ma finger, on répondre. Ceux qui ont commis Sankara. On sent musique à mon kill. Franchement, on sent musique à mon kill, on sent musique en zambité. Balobi na yo on répondre, balobi na on répondre. Comme on sent les banzembo bat balandara li sous-souté. Pourquoi balandara te et ça parce que au baby si déjà il meurt à batou, bat ba omono le wa ba omona oti. Bat ba comme otalobe c'est awana. Azabwe. Donc c'est ça. Alors merci beaucoup, merci en tout cas, merci énormément. À vous les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission. Restez toujours branchés. Bisous et... Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne
Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.